akozala na suki ebele akolinga te oyo akozala na mandefu na ba jeune garçon tomona surtout mandefu soka mona na mandefu eke usefu kitudu kina kya nkombo mandefu lokola ya ntaba elakisi ete bapapa balingaki comportement mabe te na biso ba jeune elateli ba jeune fille na ba jeune garçon. Papa Mfumalongo papa denge na mokolo mosusu alobi ete mingi ba jeune fille bazali kosegene mpona kotia kitambala na libanda atie bameshe na ye makambo nyonso kitambala ekoma ya kobomba na kati ya shakos soki akomika pembeni ya paroisse atie kitambala wana ezali comportement ya ba jeune kimbangiste te elamba ba jeune fille okomona atie ya mukuse soki akomi pembeni ya paroisse azwi liputa atie likolo me esika outi na cité otamboli na ndenge esengeli. Chers abonnés à Magazine TV Yoketo Pisibino Mbote et Sikabino Nyonso Bozwami na mukona lelo ezali rubrique na biso Mituna. C'est vrai que ça fait un bail que to pesi bino émission OET, to émission O ezali qui diffusée na chaîne T. Bokwa kolimbisa biso ezali na quelques circonstances oyo esalamaki ete tokoka kozala mwa moke absente na kati na chaîne na biso, mais esengo ezali que rubrique na biso ya Mituna ezongi en forme na yango lelo tozali ya solo na révérend pasteur Médard kuna na paroisse ya Ilford yende aye na ko répondre na mutuna oyo ezali kotunama mingi na ba jeune kimbangiste bana na biso otoboti na bamboka oyo ya poto bazali kotuna pona nini ezali interdit na ba jeune garçon na batata y compris ya kotikaka mandefu pe suki ebele balobi ke ezali fashion balobi ke kosalaka bango mwa genre ekosalaka bango mwa ebendaka bote kotika mwa mandefu mwa god beer mais mibeko ezali mibeko yango tokolanda intervention ya révérend pasteur Médard yende akoyebisa biso pe kotalisa biso na ba verset biblique pona nini ezali interdit pe na deuxième volume tokozala pe bongo na lisungi ya révérend pasteur Sami Lungutila ye pe akobakisela biso lisusu moi un plus na tina ya explication pona nini ezali interdit na tata kimbangiste jeune kimbangiste na yamba ya tata Simon Kimbangu ya kotika mandefu langwana to invité bino bokwaka kolanda ya kombo ya tata ya mwana pe Elimo Santu. Merci maman journaliste na ba question oyo uti ko poser biso. Question ya liboso poni ni lingomba na biso to église kimbangise epekisa mibali to ba papa kotika mandefu to kokolisa mandefu. Est-ce que ezali na Bible? Na tango ya kala mibali bazalaki na mandefu, est-ce que Nzambe azalaki koyoka mabondeli na bango te? Na bandeli nanu na wana. Soki totali na tango kala na kanisi na Lévitique 21 verset 5 kuna elobi na biso ke na tango na kala ba sacrificateur bazalaki kotika mandefu pe basuki. Donc ba sacrificateur babandaki kokata mandefu te, bazalaki pe kokata suki te. Ezalaki modèle oyo bango bazalaka na tango wana. E bato baike babandaki kolanda pe kaka système wana. Soki totali bato nyonso presque bazalaki na mandefu ebele. Suki ebele, mandefu ebele ezalaki marque na bango o ndenge babandaki kotambolila. Eli koloba te ke babandaki koyoka mabondeli na bango te, babandaki koyoka mabondeli na bango te.
Parce que Nzambe Azali, c'est un maître, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Natango wana Nzambe autorisaki yango. Et ce qui peut to landi lisusu, na Juge 13-16, toyebi histoire ya tata na biso Samson. Samson azalaki mutu azalaki na makasi, azalaki na makasi ebele. Azalaki très fort. Un homme très puissant. Puissance na nzoto na marque moko osakana te. Mais secret ya makasi na ye ezalaki toujours na suki na ye. Epesamelaki ke soki kaka suki akati yango makasi wana nyonso esili. Et tomonaki soki totali na Juge, Samson akamataki arevelaki secret na ye na mwasi na ye. Et mwasi na ye Delida akamataki aye ko trahir ye. Donc Samson azalaki trahi na mwasi na ye Delida. Et suka nango nini ba ko comprendre ke lokola suki na ye katami bakoki kosala ye nyonso. Et basalaki ye pe nyonso basu écoute toboli ye na bamiso. Pona nini makasi oyo Samson azalaki nango ezalaki na suki na ye. Secret ya makasi na ye ezalaki na suki. Mais toye na tango na biso na lingomba kimangiste ezali lingomba oyo ezalaki révélé par na ye mokolo Yesu. Alobi, je ne vous laisserai pas orphelin. Je demanderai au Père de vous envoyer un autre consolateur, l'Esprit Saint. Ce qui totali na Jean 14-26, balobi, quand sera venu le consolateur, l'Esprit Saint, il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Le consolateur vous enseignera toutes choses. Pona biso toyebi ke Papa Simon Kimbangu ye wana nde Saint-Esprit, ye wana nde consolateur oyo nkolo Yesu asengela biso pa ya tata. Et Papa Simon Kimbangu abandi musala na 1921, le 6 avril. Tokomi na le 12 septembre 1921, Papa Simon Kimbangu il sera arrêté par les colons. Babelchi bakangiye. Papa Simon Kimbangu akena na prison. Afandi na prison pendant 30 ans. Toyebi so totali ba photo Papa Simon Kimbangu le azalaki jeune. Azalaki na suki ebele. Mais le rakoti prison. Pendant 30 ans, mandefu ebandaki kobota te, suki ebandaki kobota te. Alors que mutuso akoti na prison, même na kachoko ya pamba, bako fuye yo ba longola yo babiloko nyonso ya mabe o sanango. Bako tika te kokota na gilet, bako tika te kokota na mbeli et rasoir bako tika yo kota nango te. Mais Papa Simon Kimbangu durant 30 ans, mandefu ebandaki kobota te, suki ebandaki kobota te. Donc ezali modèle ya sika o amemeli biso parce que Papa Simon Kimbangu amemeli biso église te, mais amemeli biso civilisation. Na civilisation wana ezali na makambu ya sika oyo biso tokozala nango, oyo biso tokozala ba modèle po mokili elanda biso. Toyebi na église Kimbangise tokompozaka banzembo te. Nzembo ezali kolobela biso tokotambwisa mokili oyo na lolenge ya sika ya Kimbangu, bolingo mibeko pe misala yango ndakisa ya bandimi. Ba mama na batata biso nde tokotambwisa lingo mokili oyo na lolenge ya sika, na modele ya sika ya Papa Kimbangu. E Papa Kimbangu alingi mandefu te, alingi suki te. Toko na suki te, toko na mandefu te, biso ndefo bakopie biso modele ya sika ya Simon Kimbangu, yango na ye nango, modele ya sika ya le consolateur onkolo Yesu asengaki, modele ya sika ya Saint-Esprit oyo onkolo Yesu asengelaki biso. Toko na mandefu te, toko tika mandefu te, toko pe na suki ebele te. Voilà pona question na biso ya liboso. Pona question ya mibale. Pona nini tolongolaka sapatu na église?
na etonga ya tata nzambe pona nini foto longola sapato na kanisi wana ezali biblique na Exode 3:5 balobi ôte tes souliers de tes pieds car le lieu où tu te tiens est sacré balobaki na Moïse toyebi histoire ya Moïse pona nini balobaki na ye alongola sapato oyo balobaki na ye alongola ezali na basignification mibale ya liboso Moïse azalaki israélite et kuna na Égypte abomaki motu abomaki égyptien c'est-à-dire dispute ezalaki entre israélite na égyptien et Moïse akotelaki ndeko na ye israélite lelo akoteli ndeko na ye akoteli ndeko na ye akamati abomi égyptien lelo abomi égyptien wana akei kobombama na désert akendeki na désert ya Madian désert na Madian akendeki na désert na Madian kuna azalaki kobatela bampate ya bokilo na ye ende kuna nde mokolo mosusu kuna na esobe ake kokutana na makambo wana c'est-à-dire quoi amoni nzete ezali kopela moto kuna na esobe Moïse lelo apusani pene na nzete wana amoni mongongo ya nzambe alobeli ye alobi ôte tes souliers de tes pieds car le lieu où tu te tiens est sacré. Sapatu wana oyo balobaki Moïse alongola ezali sur ezali kaka sapatu matériel te, mais ezalaki sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Sur le plan spirituel, il a fallu Moïse à tout bela parce qu'il a abomaki égyptien. Sur le plan matériel, il a fallu à l'ongola sapatu parce que balobi le lieu où il se tenait ezalaki sacré. Ôte tes souliers de tes pieds car le lieu où tu te tiens est sacré. Et pas Nzambe azalaki, ezalaki place wane komi mbala moko sacré. Ndenge moko na biso, le toko kenene tonga tata Nzambe, nous croyons que na etonga tata Nzambe esika nde toko ekutanaka na Nzambe. Esika wana ezali pamba te, ezali différent na babisika oto utaka. Donc place wana ezali sacré parce que ezali place ya Nzambe etonga na Nzambe. Lieu de rencontre entre biso bato na tata Nzambe. Alors esika wana tokoki kokende na mbindo te. Il faut tokende na botosi na tata Nzambe. Donc ndenge Moïse faut tolongola ba sapato. Sur le plan spirituel, faut tout se débarrasser na mabe o tozalaka nango tokosalaka na mokili na bisika tokozalaka. Kuna faut tokende na bopeto. Kuna faut tokende na bonzambe. Tokende po tokoka kotubela. Sur le plan spirituel, il y a mabe tosali. Et sur le plan matériel, sapatu ememaka biloko bele. E niataka biloko bele toyebi sapatu biloko niataka. Et qu'on y a biloko mosusu kudiyo yebite. Salité. Biloko ezali propreté. Alors sengelite toko kende na mbindo wana epa Nzambe azali. Yango wana toko longolaka sapatu toko kotaka na sapatu te na etonga ya tata Nzambe. Donc sapatu ezali signe ya impureté. Po ememaka biloko bele. Alors biso photo za la pire. Yango wana toko memaka sapatu te parce que sapatu ezali eloko ya bosoto.
biso faut tozala en communion na tata nzambe, donc faut tozala propre na nzoto pe na milimo. Donc kolongola sapatu ezali signe ya kose purifier, ezali signe ya komikitisa, ya kose débarrasser na saleté na mabe. Yango wana réponse na koki kopesa na wana. Esika ya tata nzambe, etonga ya tata nzambe, temple ya tata nzambe ezali bule. Soki tokei ezali esika o tokuta na tata nzambe. Il n'est pas dit que nzambe alalaka wana, parce que la Bible nous dit que Dieu ne dort pas dans la maison fait de mains des hommes. Mais soki biso bandimi tokei wana, le tozali kobelela na kombo ya tata ya mwana pe Limbo Santo, nzambe aye wana. Alors que kokuta yo teke oye na salite na yo na basapatu na yo eza na basalite bele na esika wana, mususu omona ezolumba solo, bo tomona ka basapatu mususu kutu so oke nango esika mususu olongoli sapatu ozo ko indispose bato. Alors ne tonga ya tata nzambe pa ya nzambe na yo. Yango wana batata na bamama biso tokolongolaka sapatu na etonga ya tata nzambe, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est sacré. Nous considérons que etonga ya tata nzambe ezali esika sacré, ezali esika otokuta na nzambe na biso, parce que nzambe azali mosantu, esika oyo akozalaka ezalaka mosantu, biso pe tokoke na salite te. Ezaka ya sapatu te na sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel, faut to se débarrasaka na ba salite otokuta na libanda, na ba problème otokozanga na libanda, ozalaki na problème ba conflit, ba koswana, ba nini kofingana, koima tout ça. Lero yene tonga tata nzambe, lero longoli sapatu kota vraiment na bonzambe nyonso, parce que kuna nde ekozwa eloko mutuya, aloko koko ende na salite te eko compliqué yo. Yango wana oyo tozalaki nango ya koloba pona wana na kombo tata mwana Molimo Santu. Amen.